Shalom, peuple de Dieu, libo, tananzambe, bato yo yeso kufela. Bien aimé nzambe ya pambola bino bisika nyoso bino bozwambi na kombo na Yesu Christu. Bien aimé na yena lombango, papa pesi tempo teto partager. Yoka tem kitoko papa pesi biso qui paye les serviteurs de Dieu avec point d'interrogation. Alléluia. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, Hosanna Grecia bien. Ici, nous ne prêchons pas les Écritures, mais nous prêchons ce qui est caché derrière les Écritures. Bien-aimés, scandale pour les païens. Ba tombo kakatang bayo kakabiso. Pour bango bazo tanga, bazo sala makambo bango bao tanga. Bazana révélation ya lilo banzambete. Na yebisa ki bino bien-aimés dans le Seigneur. Moïse parlait en bégayant et il fallait Aaron pour expliquer ce que Moïse disait. Batu nyonso bakaki Moïse, bien bakaki nde bégayement. Batu bakaki Aaron, nde bakota ki nakana. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, il parlait en parabole. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est le Saint-Esprit maintenant qui nous explique ce que Jésus-Christ disait. Bien-aimé batu belé batelika na parabole ya Jésus-Christ. Yango bien-aimé, mais babo vivre gloire ya Nzambe sati. Nzokande Yesu, c'était l'image de Moïse. Et Aaron, c'est l'image du Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit viendra et il vous expliquera toutes les choses. Il vous enseignera. Bien-aimé, ce que nous avons dit dans l'écriture, c'est que c'est un bunga makasi, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un moni lelo, bien-aimé, bas scandale. Ils ont salé na makambo na Nzambe. Papa Tilingato Solola, qui paye les serviteurs de Dieu. Bien-aimé, na moni na bonde là. Il y a un boite to passe sur la makomine de konanga na kombo na Jésus Christ. Papa na pamboli kombo na yo na singyo merci mingi papa na tem kitoko yo pesibiso papa nani nga futaka basali na Nzambe papa yango tikete lokumu masanjule zonge pa na yo na tiki moma kitoko na maboko no Nzambe ngai moko na kokoka te Nzambe yaka kote ya bana na yo yaka kofungola bango Nzambe ba yeba nino lingo ebisa bango nani nga futaka basali na yo papa message papa est délivré bana na yo papa mwana moko azala délivré na Combo na Jésus Christ, papa nangai, que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Oh, ndekonangai, qui paye le serviteur de Dieu. Bien-aimé, toke, pour le lot, tout le monde a un scandale belé. Tout le monde a un belé, au rebate, il y a Nzambe. Bien-aimé, au rebate, kango la bateau, le message na bango est délivré bateau. Bango bazako yande ko singa bambongo. Bien-aimé, bazako ya ko détruire ma bota ya bateau. Bazako ya ko détruire économie ya bateau. Alors, mbongo, nzamba sala na mbongo te. Bateau ba ingo lo ba ete. Donc, ceux qui bateau mkili ba sala ka mbongo te. Dès le banza velinga ki zala te. Voilà, c'est ça alors. Donc, na bandeli, ceux qui bateau mkili ba sala ka mbongo te. Dès le banza velinga ki zala te. Bien-aimé. Souka na mensonge, bien-aimé dans le Seigneur. Okomona pi batongo nyon surtout balandaka bambongo wana, bamboka na bango izata ndenge moko na ba de Europa. Bazana makambo wana te, mais tena ndenge ba vivra bien. Batu bazo ko profiter na échec ya mboka. Bien-aimé, échec ya mboka. Alors zana ba lourd ravisseur bazo profiter pour ba détruire bino. Baza ko kosa bino, nzokande ezande échec ya mboka. Mboka ezana pasi. Bien-aimé, misala ezate, banzela ezate, moi pe bato babala ezate po mbongo ezate. Alors ba faux pasteur balingaka bato o ba na mbongo. Bato ba na mbongo te même l'église bâtiment na bango bazalaka musika o ba na mbongo te bazalaka pembeni na bango. Bien-aimé dans le Seigneur, rien à voir na parole de Dieu. Alors vous êtes belé boulandaka bango, bo fingaka même biso po na bango, je vous comprends parce que ba teya bino nde mabe. Yango bien-aimé fungola matoi. Oyoka nini papa linga lelo na kombo na Jésus Christ. Bien-aimé, qui paye les serviteurs de Dieu. Déjà tokena to mona, c'est qui un serviteur de Dieu? Voilà, c'est qui un serviteur de Dieu? Bien-aimé, nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, c'est qui un serviteur de Dieu? Tokena na verset na sel bosso, bien-aimé, Actes des apôtres, Actes chapitre 2, dans le verset 17 à 18. Je lis au nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà. Dans les derniers jours, dit Dieu, voilà, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Yoka, vos fils et vos filles prophétiseront. Voilà. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes.
Verset 18, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans les jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Bien-aimé, n'est-ce que comprendre? Bien-aimé, dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers jours, bien-aimé, le Seigneur. Bien-aimé, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Parce que dans l'ancien temps, l'ancienne alliance, Mouli mon ensemble, bien-aimé, ça qui est représenté dans ma fouta. Baso pakolonga ba roi, baso pakolonga ba sacrificateur, baso pakolonga ba prophète. Mais dans la nouvelle alliance, nous avons dit, akopakolonga ma fouta nae, batunyo ce qui représente le Saint-Esprit, mutunyo ce soit na moli mo santu, mutunyo so. Abina bana mike ba ozo ba vision, abina mikolo ba ko prophétiser. Alors oui, je répondais de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, nous surtout à côté, à l'Obansambe. Voilà. Et vos jeunes gens auront des visions. Voilà. Et vos vieillards auront des songes. Alors, à Bengibiso, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous sommes azali serviteur de Dieu. Si vous allez moi, si vous allez servante de Dieu. Nous sommes bien aimé. Yesu azoba na ba disciple na ye boy bien aimé. Yesu alobi boy ba disciple na ye albi allez faites de toutes les nations des disciples. Bien aimé. Donc bino ba disciple, bokende ko sala pe ba disciple. Bien aimé sokinga na za disciple. Donc yo pe oza disciple. Bien aimé, nous sommes dans la nouvelle alliance. Bien aimé, bisonyo surtout bien aimé dans le Seigneur, tous ali ba sali na nzambe. So mutu na mutu azana don na ye. Bien aimé, Yesolobi, il a fait des dons dans Nakati église. Église, Yesoloba, ezali l'église bâtiment na binoté. L'église que nous parle la Bible ici, bien aimé, c'est le corps du Christ. L'église est le corps du Christ. C'est le corps du Christ. Nakati corps du Christ. Nakati église qui est le corps du Christ. Église veut dire peuple mis à part. Nakatia kor naye, bien aimé, il a fait des dons. Nakatia kor naye. Ba misous bazat na ba prophète, ba misous. Donc, montuno so enbies na bo moine bien aimé azali na don moko boye. Batika koko sayo. Bien aimé, tous la nouvelle alliance. Tous biso nous sommes sacrificateurs. Tokotanga ngo, toke na Apocalypse. Apocalypse chapitre 1 verset 6. Apocalypse, voilà. Apocalypse, bien aimé, quand on retanga, soit comme verset bien aimé dans le Seigneur, ou partager péango, batika koko sabiso, voilà. Apocalypse chapitre 1, bien aimé, na verset 1. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Voilà. Donc, Nabandeli, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Donc, ça veut dire à l'église, aux enfants de Dieu. Nous sommes ses serviteurs. Nous sommes ses servantes. Ba sœur nanga boza ba servante. Ba frère nanga boza ba serviteur. Ba ko sabinote bien aimé. Na kat na corps ya Christ. Ba don ezali. Ba msu loko nga toza na don ya koteya. Ba msu ba na don ya boye. Ba msu ba na yonga bi muso za loboko, muso za lokolo, muso za genou, yemo za tête. Donc ça va partir en corps na ye. Bien aimé yoka. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Voilà, Jean aussi c'était son serviteur, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu, voilà, verset 3, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Verset 4, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce, voilà, verset 6, voilà, Jean aux 7 églises, dans ce thème, on a qui dans verset 6, bien aimé, pour trouver la temps. Donc Jésus, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Donc Jésus-Christ a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Bah, comme on a Apocalypse 1, verset 6. Verset 1, yoka. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés et
qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Bien-aimé, est-ce que tu crois à la parole ou pas? Bien-aimé, Jésus-Christ, à partir de l'œuvre de la croix, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Le sacrificateur est le moteur à nos sel en Zambé dans l'ancienne alliance. Le sacrificateur est un sacrifice. Il le peuple makila. Si le sacrificateur, nous allons biso. Nous allons sacrificateur. Pourquoi sacrificateur, bien-aimé? Parce que tu as un sacrifice dans le corps na biso. Bien-aimé, to kabwana na vie à péché. Donc, on a le sacrifice. Yo que l'autre retang en bas, on a acte 2. Yo qu'on a Romain, pardon. Yo que l'autre retang en bas, on a Romain 12. Yo ka, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Romain chapitre 12, on a verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un, voilà. Mon toza ba sacrificateur, pambate, to opesan so tonabiso comme sacrifice. Il y a un apocalypse à béni au royaume des sacrificateurs. Yoka, à offrir vos corps. Donc, to pesa ba corps nabiso bien mais to tika ba choko, to tika ba, parce que tika ba mèche la biloka ba mami wote, boka ba témoignage ba to ba kena ba deuxième monde, bo tika ko chaba sili milai, bo tika ko chaba manzaka, ezeli milimo e ba mami wata. Pour nous corriger nzambe kasala yo mabe pourquoi le koma lwa mundele ils a complexe toni kotia ba lentille bleue ils a complexe toni yoka ablo ba à offrir vos corps comme un sacrifice vivant saint agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable c'est ça un culte on a que culte culte yango bazo senga tango pesi corps na yo okomi mbeka pona Yesu okomi offrande okomi buki yango benga baptême de feu okomi brisé mutu soka tali ozomo za différent na bateau bana mokili. C'est ça un sacrificateur. Donc tu t'es sacrifié au pesi bo moino e pa nzambe. Bien-aimé. C'est ça bien-aimé, nous sommes dans la nouvelle alliance. Mutu nyonso za sacrificateur, mutu nyonso za serviteur de Dieu. Oba mona batonga ba église wana ezali ba imposteur eza bato alukuta nzamba tinda kabiso to teya po baninga msuba bonga bakoma ka lokola biso na ko se bino loko moko tamso ko choquer bino na kisasa mutu moko kaka oyo nzambe azo ko utiliser kuna bobinani boko kota tembe na tala ki par hasard eza na frère moko babenga kaye pasteur John. Bien aimé, botala ndenge encourageaka batu ba luka misala, encourageaka batu ba longwana mabe. C'est ça. Est-ce que asenga rabino ba dim? Est-ce que asenga rabino ba offrande? Mais aleka na ba réseaux sociaux, aza ko encourager batu. Bolongwana kidiba, bolongwana na maseki, bolanda nzambe, boyeba nzambe. Alobaka ba faux pasteur wana, botika kokosa batu. Na matia lokuta, boza ko endormir peuple, na ba matia, bolo kablo mutu wana lobaka. Boyo kablo comme toi lobaka. Bien-aimé, c'est ça un serviteur de Dieu. Bien-aimé, si koyo biso nyonso tout ça ba serviteur, mutam tunza ba ko telemisa na ngonga na ye. Bien-aimé, tant yo maman ozo respecter mobali na onda, ozo salela nzambe. Tant yo papa ozo linga mwasi na yo, ozo salela nzambe. Mutu nyonso tout bien-aimé azamo sali na nzambe na nouvelle alliance. Mutu msaza na don ya koteya, mutu msaza na don ya boy. Bien-aimé, don ya koteya, teya. Mais au mona tongi bilo non nzamba tindaka ba prophète tenga tinaki Noé nenga tinda atindaka tant ma be komi ndenge pa frère ba benga pasteur John wana l'ité a pété wana ça c'est un serviteur de Dieu ça c'est un envoyé de Dieu ce qui ko sungaye to sungaye ça c'est un serviteur de Dieu bino suko bato batongi ba orgueilleux wana ba veste boka sa bangonde ba serviteur bango baza ba imposteur bende ko détruire bende ko senga mbongo bako kosa bino loi ya Moïse bo pesa badi bo pesa bo frane bo pesa bo to tonga église nzambe ko tonga église ezali mutu nde fa bongo la motema mutu nde fa koma agréable pa nzambe ba bâtiment na bien aimé ko kende lola te ba bâtiment surtout ko tika na awa mutu nde fa abongwama mutu ndazali ndako ya nzambe ndako ya nzambe ezande mutu nzamba vandaka na bandako batu bakilité acte 17-24 ndamba vandaka nzamba vandaka na kati ya mutu bien aimé yoka faisait to kotanga wa nana futaka ba serviteur donc nana futaka biso yoka toza na hébreu bien aimé hébreu ezaka ba malendi sipo lendi sama hébreu toke na hébreu voilà hébreu
Hébreu chapitre 11, verset 6. Hébreu chapitre 11, verset 6. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, bien aimé. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que c'est lui, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nzambende a rémunéra kabiso. Nzambende a futa kabiso. Bien aimé, akopesa yo santé. Akopesa yo musala. Akopesa yo kimia. Bien aimé dans le Seigneur. Akopesa yo libala. Akopesa yo mabota. Akoprotéger yo. C'est ça, nzamba futa kabiso. Nzambende mta futa kabiso. Bien aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ a zoti na ba discipline na banda kwa bad. Alobi soki ba pesi bino bile ibobo ya te. Bien aimé, tango tei muto asepeli, bien aimé, nzamba mta ko toucher ye. Bien aimé, on appuie sur quelque chose. Au monde atam soit pamboli yo. Nzamba ko toucher mutu, appuie sur quelque chose. Bien aimé, bablo bo mona wana, obo na ba te ba kitunge belé, surtout ba kimbangiste. Na ko sale la kabino émission ba kimbangiste. Boza miyibi ya liboso. Boko se la Simon ki mangu makambo. Boko zwa émission bino ba kimbangiste. Donc, il faut passer bien aimé, rien à voir avec Dieu. Bien aimé. Rien à voir avec Dieu. Boté alelo oloka bakangi l'église na bango ba magablo na bango bango na batoli na ba internet na ba cravate lokuta matia lokuta ba séduction matia lokuta. Apo botinda mbongo botinda boy. O mosala na nzambe bien aimé mosala na nzambe eza suki batu baso bongo la mitema. Bien aimé, te botala ndeko na liona pasteur John abandaka kotia na babis na bafula apesa batu courage boluka nzambe botika kidiba botiko telema na bacoin boluka misala. C'est ça un vrai serviteur de Dieu. Jamais salinda ko boyela nga bambongo bien aimé eza makambo ya lukuta mindele bana makambo wana te eza mboka na mso na pauvreté. Ba faux politicien ba profiter, ba faux chantre ba profiter. Ba faux musicien va profiter, na ba faux pasteur va profiter. Alors bato baza na ignorance, baza ba pro na bango. C'est triste bien aimé. Muta futa kabiso ezali Yesu. Mutu nyonso na nouvelle alliance aza mosali na Nzambe. Bien aimé sali na Nzambe na kwa na yo. Sali linga batu, sali sabatu, ozo sali na Nzambe. Linga mosino, linga banano, ozo sali na Nzambe. Linga baboti na yo, ozo sali na Nzambe. Kotika mutu na nzalate, ozo sali na Nzambe. Bien aimé. Ceux qui l'église zaki nzambe ndenge zali belé bongote tala l'église belo mona muto asambela akendaka awate oyo balingaka ba ote donc botala ndenge zali donc eza nango ya nzambe te eza donc chaque église a une image ya pasteur batia na ba photo écran ba photo ya minene batia même na ba pancarte libanda. Bien aimé, est-ce que Dieu est dans ces histoires là? Boka bona na batuana le Congo est comme pauvre. Pour les politiciens miyibi, ba faux politiciens, baza ko s'enrichir na mbongo na bango, te za mbongo ya ba na Congo. Bango baza so bino bobetela mo maboko. Baza do ore kutu bo tala na poto. Makwa ko sakana te, ba jeli jeune ba ko telema, mais bino bobetela mo maboko. Mon bazo yi ba bino bo sepela. Ozomona. Ba mise ndenge moko bazo basimba kisi bazo détruire bozo sepela, bo finga ba tu pona bango. Ba faux pasteur ndenge bo soigner la bango. Bien aimé, le vrai pasteur c'est Jésus-Christ. Albi, je suis le bon berger. A Bengi Bango, ce sont des voleurs, des brigands. Bien aimé, ça va brigand te battre à Kabino. Na nouvelle alliance mutu to aza mosali na Nzambe. Mutu nyonso to asala ka Nzambe na kwena ye. Nzambe nde aparta molimo centre ndako kamba yo abi ndengi yo osalela ye. Neti ngana ka ko tea batu pe bazo yo ka bazo bongo na mitema. Bien aimé dans le Seigneur, il est temps ya kolungwa na maboko ya ba loup ravisseur, ya kolungwa na maboko ya ba faux politiciens, ya kolungwa na maboko ya ba faux musiciens, ya kolungwa na maboko ya ba faux pasteurs. Kangama na yeso kotambola na yo. Bien aimé dans le Seigneur. Batouana tout ils sont du diable. Leur mission c'était de te détruire, de t'amener en enfer. Le roi na idolâtrie. Yako kumi saka bango. Eza banzala mtezo salobongo. Mais kangama na nzambo komona. Kangama na nzambe. Kangama na nzambe bien mako fungula nyose kangama na bomo ina yo. Bien aimé église ezali peuple mis à part. Donc aux églises ezali corps ya Christ. Yemo kaza tête, tous a membre à corps na ye.
Albisika mibali misatu basenga na kombo na ngana za. Na ndako na yo bien-aimé. Soko na moso bo sambela nzamba ko yoka bino. No sanga na bana no nzamba ko yoka bino. Comme na chambre no sambela nzamba ko yoka yo. Matthieu 6:6. Pourquoi que na kuna? Okena ko sani kuna. Bango ba boka la bilo ba maladi après bazo ba yego ko guérir quand bazo guérir ba maladi ba banganga. Alongo le loko ayebe loko ya zina bo moyena yo. Boka bona na batuana. Ine biso ko tonga be église batimate. Toko représenter nzambe na kata mukili oti. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Bien mais kabona kaka na mabe. Tambola ndenge nzamba lingi okumona yo moko ndenge vino kufungwama okumona yo moko ndenge banguna no baoza ba marche pied na yo. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, bien na verset na biso suka bien-aimé dans le Seigneur. Yo le tokotang awa bien-aimé na verset na biso suka poto kabana pona moko alelo. Tout ça ba malendi si bien-aimé ko ba ko lendi sama. Kabona batwana ils ne sont pas de Dieu. Yo que l'on retanga awa na sana Éphésiens chapitre 4, voilà. Éphésiens chapitre 4, bien-aimé. Éphésiens chapitre 4. Voilà. Voilà. Éphésiens. Voilà. 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 Je lis au nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Dans le verset 9. Yoka bien-aimé. Yoka fungla matoi. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Ici, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. De remplir toutes choses. Jésus t'a makufaki a sekui, a kiti tina kunda, keko teya bato bakufaki. Bien aimé, yoke l'autre solo bawa. Verset 11. Yoka. Verset 10. C'est lui, yoka, oui. Voilà. Verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, et docteur, bien aimé, na corps du Christ, na l'église na binoté. Donc, mututu o yambi Yesu, a koti na corps du Christ. Na kata ba don o eza na kati na biso. Tango otea ka moso na bana no oza pasteur. Pasteur zali mutu o azo pesa bile ya molimo. To se ba no bo bimate, botika poete. Tala yeba yamba Yesu na bo moyena yo. Sa ozo kotea libota na yo. Papa yo oza pasteur ya ndaku na yo. Voilà. Toujours continuer. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ et non de votre bâtiment, du corps du Christ. Bien-aimé, la bandit verset 12, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Corps du Christ, corps du Christ, bien-aimé, il faut abongo la montée manaye. Bien-aimé, yoka, yango apesi baton wana pona bisonyos to teyana. Pour tous les vrais enfants de Dieu, yoka, jusqu'à ce que nous soyons tous, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Mon bisognos to comme une unité de la foi. Pas de bazo kosayo, o biso ba père, bino ba fils, bazo zo ba kamba ba potre, makambo pardon, makambo ya ba Moïse et ba ko ba Moïse, ba komba frère aimé. Tous dans la nouvelle alliance, nous sommes tous des frères. Nous sommes des frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes surtout dans le corps du Christ. Nous sommes dans le donayoni. So eza ko kaba kabaka, so eza ko kamba kambaka, so eza ko sunga sungaka, mutuno sa so ko teya teyaka, mutuno sa na don na corps du Christ. Bazo ko sayo, pasteur wa teyaka yo, tamso lekie na nguya ko sakana te. Mais moyen oye bezate pour oza malanda ngombe na ye. Yoka bien-aimé. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. Oyoki, voilà. Yoka verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens des séductions. Bien-aimés, nous hommes, il ne faut pas tout ça là-bas, bébé spirituel, enfant flottant à tout vent des doctrines, par les tromperies des hommes. Boni, bisognos tous en accord du Christ. Bien-aimés dans les Seigneurs, qui paye les serviteurs de Dieu? Les réponses, c'est Dieu qui paye les serviteurs de Dieu. Et c'est qui les serviteurs de Dieu? C'est l'Église. Ça veut dire, c'est le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, le peuple mis à part. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous sommes
tous des serviteurs et des servantes de Dieu. Et c'est Dieu qui nous paye. Il nous donne la santé. Il nous donne la paix. Il va te donner du boulot. Il va te... Donc, Nzamba ko sunga yo pose la bien. Ti mukolo ko kufa su molimo na yo. Batu wana bazo isa ya Nzambe te. Batongi basenga ba mbongo basala ka mabe ba détruire ba via ba. Ils ne sont pas de Dieu. Pourquoi ozo attaché na bango? Bien-aimé message yo Nzambe apambola yo. Nzambe onga na zangsi koloba Nzamba loba na kati na bomoi na yo. Kabwana na batu wana. Talaka bien ba mindele bana makamlo kwa bisote. Ba souffraka te. Poni bisoto souffraka. Soit disant, toza na Nzambe. C'est que toza na Nzambe te. Toza na ba tata pasteur, ba faux pasteur. Pasteur la kisini ni berger. Yo papoza berger na ndaku na yo. Yo mto bate la ramosa bana na yo. Apôtre la kisini. Babé on les 12 apôtres. Apôtre la kisini disciples. Bien aimé. Eza ba don kati na biso. Évangéliste, mon côté, même la bis côté, même aux évangélistes, on peut évangéliste, c'était ni passé, et ça va donc il a fait des dons aux hommes, et ça va donc Katinabiso, et ça va donc Katinabiso, nion sur ma chrétien, abi aller faire de toutes les nations des disciples, donc bino ba disciple, bon ça là ba disciple, donc on a des disciples, dans le thème là, ça là ba disciple. Et non, que ça là, malandango, baba pasteur, je suis le Père, je suis le roi de donner-moi. Makambo ya lukuta, le Père c'est Dieu, le Père spirituel c'est Dieu, il est esprit, il est spirituel. Mais celui que tu appelles Père, tu le vois. Alors, non, Abraham alobaki, oh Paul alobaki, tananan. Parce que la révélation à parole t'es. Bien aimé, on a zangisi, mouli moussanta salakati na yo. Et ça va malendi si po ibako telema, o kangamande na nzambe. Maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Attache-toi à Dieu. Tala makabezo sema na ba Congo wana. Parce que batu bukangami na ba faux pasteur, bukangami na ba faux politicien, bukangami na ba faux musicien. Bazo me mabino tout l'enfer. C'est terrible. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous visite. Que Dieu vous délivre, mes frères, mes sœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il faut battre la racine nini. Ah, ce que vous avez congolais à solo et seigneur la bobelle Congo dialogue. Congo dialogue. Tembete. Aux assires. Ce que vous dit congolais à solo au kokiko zanga mokolo mokote et seigneur la bobelle Congo dialogue. Oyeba makambo mazali koleka kuna. Donc www.congodialogue.com. Ce que vous avez congolais à solo. Yango wana. Il faut que Tina yangu ngai pena yebaka makambo makoleka kuna nabosana te otala kapeka Congo dialogue tembete ya so ata nazali congolais so ata ba mindele kwa kokiko tala congodialogue.com